La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote na bandeko bolanda rabiso. Salut à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Ndetolo bara toujours. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors la famille, le loto na likambu oyo ya Weranson contre Ferre Gola. Tomoni koto yo bagolwa batomboki, tomoni koto yo bana ya Weranson, bana wenge batomboki. Alors tomoni koto bagolwa misusu ba démissionner balungwe bagolwa bazongi na bango na wenge. Pourquoi? Parce que ba manquement ya respect ekoti nakati. Alors la famille to eli boso na bino pona kuluka ko expliquer ko la kisa bino to landela likambu na tina ete to kotiela bino pe ba video pona kotalisama problème yango ebandaki wapi tozo kende wapi to koluka to lobela mwa mukie kaka ndenge ezalaka. Alors nakoloba liboso na bino lokola mwana ya wenge te, nakoloba liboso na bino lokola mwana ya bagolwa te, nakoloba liboso na bino lokola wario te, et puis nakoloba liboso na bino lokola kofifil te. À un moment donné tozalaka netre po tosalaka analyse lolenge esengeli to ya kaka te koloba tanke oza ngana za mutu ya faire ngana za boye non. À un moment donné to ya kapenza kosalaka analyse na biso na lolenge o esengeli po na toyeba ba valeur ya batu to pe ba valeur ya musique na biso. Alors la famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne Ndeka Tolobaka, ceux qui ezali mbala na yo ya liboso au côté na Xile Botelwa TV, alors abonnez-vous, commentez, likez et puis partagez sur tous les réseaux sociaux. Donc partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp et puis partagez sur Messenger. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer surtout la cloche des notifications. Là, je profite à l'occasion de souhaiter joyeux anniversaire à Daniela Luvumina Nzongo, la fille à maman. Joyeux anniversaire, vraiment profite bien de ton jour et que le Seigneur te bénisse. Happy birthday to you, enjoy your day, la fille aînée de sa maman. Alors la famille, sans plus tarder, avant to banda to kota na mozindo ya likambu, na ulukana tse la bino d'abord vidéo oyo e bandaki nenge nini. Est-ce que papa na biso wera son nyangema de la forêt abeti libanda to abeti libanda te? Est-ce que wera sali mabe to asali mabe te? Na otela bino na no video yango oyo likambu yango esika penza likambu yango ebandi esika penza moto yango e peleli. Après to continuer kolobela likambu yango ngai na bino. Alors sans plus tarder tolanda. C'est le moment yango parce que ngana loba nazaka contre mission na ngamokote. Na souhaitera malheur na été za bango moko ba yebi nini ba salaka nini ba pensaka nini ba lobaka tu vois nini ba yembaka eza bango ezaka bien ozolo ba mabe bazaka produire ozo mata ozo finga ozo koma danser
Mais aussi mon cause mabe oso kita. Alors, faut comprendre directement que nzelo ça mabe. O nga beloko moko na habité hein. Na habité somme dans na prévu on a ya jeune frère Fali hein. Non na yokate place mon Fali a fingi kofi. Balbe kofi mabe d'ailleurs bon non. Tant que on pas à béni, tu vois. Viens. Voilà la famille, nasi touti kolanda vidéo, tolandi vidéo ngana bino na bokebi nyoso. Est-ce que likambo oyo papa na biso we ranson yangi ma de la forêt à lobby yangonde eza likambo oyo ko créer problème? Moi je pense pas. Moi je pense pas que yangonde likambo oyo tokoki ko welela yangonde likambo oyo ekoki ko poser problème. La famille, d'abord eloko ya liboso il faut to yeba. Ferregola abimela et pas ya Weranson, mais Weranson abimela et pas ya Ferregola te. Alors, na likambo nyonso tomona ki petit frère ya Weranson abimaki na TV ayaki koloba penza alobi bolamu alobi ndenge nani fera bandaki et pas ya Weranson alobi pe bolamu ya Weranson amekaki un peu ko critiquer moi Ferregola yango pe esali penza ke bagolwa baya kotomboka na likambo yango. Alors, kotala o kofinani o Weranson auti koloba na biso awake atikala jamais komona Fali Poupa aleka a manqué Kofi Olomide. Alobaki yango par rapport peut-être à manquement oye azwaka ipa ya Ferregola. Ndenge to mona ki Ferregola bimaki ayemba ki ba vie jaloux na ye asala ki babilo kwana nyonso. Peut-être selon Weranson ezo bimaloko la ba manquement. Bande kono baki na sala analyse nanga tant que Kofi te et tant que Kofi filte tant que Goloate, tant que moi na wengete, alors na ko permettre te ma finga na commentaire. Tant au koti ozolanda émission, fongola matoi na ndenge ya muto azama yele. Ko fongola matoi te na ndenge ya kifanatisme. Pour ce qu'on lobi o fongola matoi na ndenge ya kifanatisme, oko comprendre elo côté. Alors, fongola matoi na yo, na lolenge ya mutu o azama yele pour que o comprendre eloko nini o penza to yeli tope likambo nini o penza to zolo ba concernant ya ba débat oyo. Ba débat o eza nango na solution te mutu abimi na teva fingi fere, mutu abimi na teva fingi wera, mutu abimi na teva lobibwe, mutu abimi na eza nango na importance moko te. Solution eza te. Solution ezali il faut to yaka liboso na bino to yaka koloba vérité yango nde eza solution ya likambo. Batuloko bagolwa na bana wenge boko wela nini toko welela nini lelo to tika la kokokanisa Weranson na Ferregola te. Pourquoi? Parce que Ferregola abimeli ayemba abimeli et pas ya Weranson, mais Weranson abimeli et pas ya Ferregola te. Da famille tobo sanaka source te tant toza bagolwa tant to kumisaka Ferregola tant to landaka Ferregola tant toza bagolwa en vrai dire en réalité tobo sanaka source na bisote. Tobo sanaka vraiment, tobo sanaka source te, ezalaka très important. Weranson aza mutu o te tokoki koya kofinga lelo na réseaux sociaux. Pour Ferregola azana ba golwa lelo, pour Ferregola azana ba fani ya yemoko lelo, Ferregola alekaki epa ya Weranson. Ngana azana kuna te soki boya kofinga, esina lobaki ke to sala analyse lokwa ya bayaya. To sala analyse ya mikolo. Ngana boyi koyemba ya golo ya Ferregola te, Ferregola ana bataillon. Ferregola embara bien, Ferregola ana population liboso na ye tope na sima na ye. Mais yango te etinda bago to banda koya ofinga ka Weranson. Non. Weranson alokola papa et pas ya Ferregola. Quel que soit les problèmes, Weranson alokola papa et pas ya Ferregola. Pour Ferregola alekela na nzela ya Wera. Ferregola abimela et pas ya Wera. Naloba na bino, Weranson atasali 10 ans, 20 ans, 15 ans, abeta concert te. Mukolo obeta concert bomona batu bozala plein. Mukolo obeta concert bomona batu bozala plein. Weranson aza musicien lelo te. Weranson aza musicien te otokoya kokokanisa ye na Ferregola. Génération ba Weranson eza ba Kofi eza ba Jibe. Génération ba Ferregola eza ba Fali eza ba nani ba héritier Watanabe eza ba nani ba Babindombe eza ba nani susu ba nani ba Selo Scram bango ba génération moko. Mais tokoki jamais koyaka kokitisa Wera na niveau ke tokoma koya kofinga ye po na Ferregola. Non,
wana toza ba fan moko to comprendre makambo te wana toza ba fan moko o to ana compréhension te poto banda ko ya ko finga faire gonani Weranson pona faire gola po ba gola po banda ko ya ko finga Weranson wana bo ba fan moko bo ana compréhension te fan o azana compréhension jama ko finga esika mwana o esika nani leader na bango abimeli to mona na concert ya Weranson awa parti moko Weranson ayemba to lingana to salisana faire gola ayemba faire gola na concert na ye na iyo arena kuna ayemba ka faire gola na arena ce que zaki Weranson azaki na motema ya mabe envers faire gola alingara abwaka faire gola na concert na ye mobimba te. À un moment donné, ba fan, toza kana maturité, tope manière ya ko raisonner kalikambo. Weranson a leader. Weranson a muta mukiete. Weranson aza mutu moko ya dimite, aza mutu moko ya mukiete. Autre ko ya ko sangisa ye to mélanger bango to tia poto entre ye na Ferregola. Ce qui petit frère ya Weranson aya ko loba pona Ferregola, est-ce que ça Weranson? Eza Weranson te ba loba ngo les fractions individuelles. To ko ya ko s'en charger na ngiama pourquoi? Pona ni to ko ya ko s'en charger na ngiama. Pona ni to lingika musique ebeba. Pona nini? Tolinga musique ebeba. Eza kitoko te. Toki tolobi, to bando zo ba vidéo mike to tie la bino. Ba vidéo eza tellement ebele. Oh même ba Gaulois o ba na maturité. Ba Gaulois o baza pena très sage. Ba tomboki par rapport ya likambango. En réalité, faire gola pas koyembela anani na koyembela Weranson te que vieux jaloux. Weranson on a la vieux jaloux et pas ya nani ya faire gola par rapport ya quoi? Par rapport ya nini? Tozalaka air moko bien. To se pena musique lelo faire gola beti na échanger wana asala ki plein à craquer. To se pela ki faire gola beti asali bexi batumsu ba kufi to se peli. To sepeli te kapo bakufi mais to sepeli po faire gola sala ki Bercy atondisa ki batu. Ezo ner ka ya musique ya mboka na biso. Mais to ko ba no finga mutu lokwa Weranson te Weranson o aza icône. Weranson o apesa ki passe pa ya faire gola pour le lope faire gola bima. Pour le lope to yeba faire gola aleka ka na nzela Weranson. Est-ce que likambo yo papa na biso Weranson alobi ke nana mona te fali a manqué Kofi alobi yango ya solo fali atikala ko manqué pe Kofi na réseaux sociaux te fali atikala ko manqué Kofi na réseaux sociaux te alors à un moment donné esengeli to ye barabamba mosusu kitoko to landela rango très bien tango za fan ya JB kolinga te ba po bando finga kaka muto esika JB abimela et alors ko za fan ya nani ya fali oya ka kofinga ka Kofi non. Pour grâce à Kofi nde fali a yebani ti abimi ti akomi o akomi lelo. Alors toza la kapenza na maturité na concernant mamba musique na biso toza ka calme. Toza ka calme. To ko ya te ka biso ba Gaulois to banda kofinga ka wera. O kofinga wera pourquoi? Pour banda lelo ti lobi Weranson okokana na faire gola te. Banda lelo ti lobi Weranson okokana na faire gola te. Wera beta bakibwisa mpipa o ti lelo ekanga terrain. Faire gola beta ba album na bandenge na ye pe ti lelo pe ekanga terrain na ndenge na ye. Alors dimension wana ke to kokanisa bango makanisi ne euta wapi? Euta wapi kokanisa leader na muto abimi epa ya leader po abimeli kuna. Wera obeta musique epa ya faire te mais faire beta ki epa ya Weranson. Toza ba fan moko, toza na sagesse. Toza ba fan moko, toza na intelligence. Nga yoka musique ya faire ana ba musique muso aliyemba peno lobi pena non oh Jésus de nuance. Nazaka contre faire te, na yoka ka musique ya faire. Na landa Weranson olandi peno lobi te o mbiaka o mkolo.
mais ekoyo pousse biso te tozwa we ranson tokokanisa ye na Frère Egola. Non, wana tosala eloko mo ezalaka te, wana tosala pena eloko moko ezalaka te. Tolanda ya komanke bavie apero balakisi bango ndule azongisi yango lisusu na baconcerne pour la we échanger. Donc abandaka nano fali pour ba adversaire na ye aigle la petit ba makovi dada mimi na yu arena bisika makambo esilaka. Actuellement aigle fali pour ba beta na yu na Stade de France place nde bazwi ba problème. Tolungwe wana tokitie na niveau héritier Watanabe abeti na album na ba makambo nyonso ba visa ba concert amoni no niveau ba jeune nga esimba te azongi tina niveau ba père lelo 20 na komi nemi chéri ya savon siko to mituna mutongo akundisa epe azokipe ete est-ce que eza jalousie au 20 na beta Adidas arena ondeni place wana to me ka comprendre te loko to ebi ya salaka pierre na Adidas arena 20 na defo ya otondisa et ya revese est-ce que eza jalousie te place to mituna 20 na ngope aboine ko kipeye mais voyons yo en tout cas amutu mo fo ko jule mesure pour qu'on manque ba vie eza isusu normal te kombosa na ba père bisiko uta otinda to ba fano ba finga la père ba koma ko comparer na père eza normal te mutako akokoma ko na niveau na eza lwa aigle fali pour papo ya sali makamba minene o ba leader. Voilà, nasi bolandi ndeko na biso naza ba video ebele na otiela bino na mekano kolobela mukie. Nasi bolandi ndeko na biso d'autre part mambalobi aza na raison. Jamais ko tinda batu ba finga papa na yo. Jamais ko tinda ba fan na yo ba finga esika oyo bimeli quel que soit mabe ezalaki, quel que soit les problèmes, ataku tout problème ango ezalaki ndenge nini. Frère Egola kokaya ko maîtriser, Frère Egola kokaya ko zwa maîtrise. Akokaya ko ya kotinda batu te directement ba se monker na we ranson. Directement batu ba ya ko finga we ranson, fallait azwa maîtrise. Fallait azwa maîtrise. Mais si ko babiloko aboyeboya olobelango te po ngana za golwa, ngana za boye, ngana yo lobaliboso na biso na linga Frère Egola na landa Frère Egola. Musique a Frère Egola na yo kango. Na sepelaka na Frère Egola beta musique na epeno o senti pena que non, a beta musique ne. Mais c'est yango te ko empêcher nga na ya loba vérité mo na réseaux sociaux. À un moment donné ba fan botika ka sentiment. À un moment donné, ba fan bobi mana sentiment. Bobi mana sentiment. Bobi mwana wa respecter ba parents na ye akendara musika. Frère Egola lelo aleki a manqué nani we ranson na tindi ba fan na ye. Bocho yo kandeko na biso ndenga lobi eza propreté. Eza propreté, tokoyaka teto ya kobetela ngo maboko, voilà, faire na biso, non. Même biso moko ba fan ti tozoya na molimo wa kokanisa Frère Egola na we ranson photo za mitema mabe, pour en réalité tokokanisa Frère Egola na we ranson te. Tant que toyebi ke we rambiaka, tant que toyebi ke we ra papa. Frère akenda ko beta koko epa ya we ranson pona mambo ya musique, mais we ranson ayeki ko beta koko epa ya Frère Egola te. Frère aza mwana autika la mwana. E alokola bafana Frère to alokola tozo manke koko na biso. E alokola ozu permission ya ko manke koko na yo. Non. Okoki jamais kozwa permission ya ko manke koko na yo. Mwana na ndako ke ko manquer parents eza kitoko te. Est-ce que we ranson ozana esengo te? Vous pensez que ti we ranson abima ki na émission aloba que non nano amona te fali poupa a manquer kofi respect. Aloba ki ngo par sentiment te. Aloba ki o ya mona d'autre part ezaki meilleure façon o ya ko féliciter fali poupa. Ezaki meilleure façon o we ranson peut-être a monaki a féliciter fali poupa muto aleka na concert na ye aloba koto linga na peto salisa na Frère Egola. Non,
aza mutu moto ko manke te. A mutu moto ko féliciter faire esika zaki fa beta maboko. Papa honoré ye. Papa honoré ye. Combien de personnes au baya koloba fallait kuta honorer nata héritier wata. Fallait kuta boa kanata wata nabe. Fallait kuta boa kanata. Combien de personnes baya koloba Combien de personnes, combien de bana wenge o basili ke la ka wera. Mais wera tant que mbiaka, tant que mukolo ayebaki pourquoi asala ke lo kwa bongo. Mais wera nso ba faire rigolo ko yo c'est la wera nso merci ba pesa na mboate. Tolo ba vérité ba ndeko na biso ba to internet. Tolo ba vérité et là on est loko benga na ko. Tango mona likambu solola likambu na kombo na ko yaga te pona afanya fere na ya pe kolobela ngo ye basali bien nde bafingi non en réalité we ranso na mukolo we ranso na ambiaka nde na mona hilite ya kanda ye koloba voya we ya fere gola etangisa bana wera etangisa bwe est-ce que oza pena na makanisi ya kibomoto ti ozoloba ke voya nani etangisa bwe oza makanisi ya kibomoto. Tout ça la carte pour qui fanatisme moko boto ebi ke leader o memo na poto leader o sala bo non tout le bara vérité leader asali mabe botalisi non leader otengami oke mabe okoke ko manke ko tote yango bo sunga ka ba leader na bino te muto ke no kuya na libulu bino bo beta maboko isa ko sunga te tozonga suna likambo yo ya lelo na moya lelo na oloba bwe na moya lelo toli tozongela su likambo ya komankaka ba leader mais likambo esila likambo ya komankaka ba leader likambo omanke ba leader esila mais lelo tolingi tozongela su likambo omanke ba leader non. Toi, on a posé musique à Congo évolué. Toi, on a posé musique congolais évolué. Toi, on a posé tout zonga na bablo mobe, ba fitilité moko boye. Guerre ya faire gola ezara na fali pupa biso tout oyebi. Toyebi ke babeba na fali pupa. Toko zwa teto ya kota muto aza mukolo lokwa we ranson toko tie na guerre wana pourquoi parce que ndeko ya we ranson petit frère we ranson na eki koloba. Petit frère we ranson aza we ranson ite. Aza we ranson ite. Bagolois to réfléchir. Bagolois to réfléchir bien. To za na réflexion malamu, to réfléchir bien. Likam so pe to betango karapele kinango. Likam nyo seza ya olandela te. Likam boza ya olandela te. Papa na mwana taba beba nyata singe benda ni suka ba oyoka na kaka. So mwana lobika ke kofuka mepa papa na ye ake kosenga pardon e papa na ye. Papa na ye olimbisa ye. Papa limbisaka na ye. Na mona pe we ranson de totala we ranson de laksar we ranson ke azamote mama bete. Kotala engia ma de la freka soko moni o comprendre que azaka na mote mama bete. Alors papa limbisaka toujours. Toko bando yo finga raté. Toko bando kota barando te. Ce qui kuye moko nani faire rigola ekoloba toko beta ngo pe kara. O we ranson aza camarade ya faire rigola te. Oui, ranson na génération va faire rigola te. Ngana okamwa lelo ndenge bokoma babarando na ba leader na bino. Yo bimele pas mutu mais comme bien se bobe ta musique ou comme le quoi ça le roi yo yande mona Jérémy Chabanya théâtre. Abimele pas bijou la reine mais ayebana qui est pas Bellevue Kandi. Mais le là comment on t'appelle libaya concernant Bellevue Kandi na évité sur les ans nature na biso ba congolais to eza nini. Eza pasi. Jamais la vie n'a eu besoin de 3 courants. Jamais la vie n'a eu besoin de double zénith. Puis ça les succès et kangi. Concert et comment le coup la boumitika dans ma toya bateau. Qu'il est l'eau. Concert on est ça la succès. Jamais la vie n'a eu fait. Au ressort la featuring na ba artiste à ma casse le col malou du bambou. Et l'eau que yo pour ça la vie n'a eu ça kaka. Potina bambou na yo. Bafinga kaba artiste mosusu paye artiste mosusu parce que c'est ton éducation, c'est ça ta vraie nature, ta vraie vie. Et ça vous finga rabato voilà y'en a ma fan vous avez le tabac de la même pipe. Quelle ingratitude.
Tu te gênes même pas, parce que tu as que moi, na sala makambo oyo papa salate. Moi na fois les papa. Tala fali nga sala makambo ko fia sala na vite. Fali penda les ka kofi. Tu kofi nga vana kana taba yoka na fali te. Il est très fier de Fali. Mais yo, mon connu lui ressemble dans la fière na yo. Tout ce que tu sais faire, c'est insulter l'autre, bah libérer mon sous. Ce que toi tu sais faire, bah c'est insulte. Franchement, niveau ingratitude na yo, et puis mission très petit. Très petit. Et le bas dans Lisa Queen, a bien Kofi, petit homme. Fallait aller yo bongo, aller profiter. Eya na ba agisement mususu nga alobaka. Eya na ba agisement mususu ekitisaka mutu. Normalement, ba golwa bino moko bobomi actualité ya concert. Na moya lelo concert banda faire un petit concert na ebité sur l'équipe de une semaine, je ne sais pas, je pense pas. Na moya lelo na minute au fait aux na actualité ya concert. Fallait pas tous en actualité à débat moko boy o ezanga na ngotina. Mais bino moko bokoti pa na kati bobomi actualité à concert. Bobomi actualité à concert. Faire egola ye moko bomi actualité à concert na ye. Makamsu mutako loba na yo, tango tali papa ko loba, papa silikara, papa ko leka lobi kete. En tout cas Kofi na yo ke nani, fali pupa na félicita ke na yo ke sika manka amanka mukonzi na ete non yo kesika manka leader na ete non yo kesika manka papa na ete alobi vérité mais en dehors à ça we ranso na loba kite ke mengai fait rigola manka nga we ranso na loba ki yangote pasi wana ka o eswa kibino zaka po we ranso na kumise fali pasi wana o esala ki pena pasi o ememi pena poto ezaka po we ranso na kumise fali non to betara ngo bien. Respectez siko uta. Banga leader au place yo outi. Weranson aza 3 fois leader. Weranson aza pena papa moko malamu. Papa moko ya qualité moko très bien. Ya malamu. Weranson d'abord a ebi ko éduquer bana ba musicien to muna awa batangala to muna wa. Metala weranson de aboyoka bana na mamba mabie na réseaux sociaux non. Aza penza leader, aza na makila ya ko leader. Oué raso na beta ba kibui sans pipa. O penza lelo penza oyo ki pena boye. Oza pe musiko ozo ka mema toyi mutu ezo ningana no. Oué raza leader o ba golwa to ko sakanela ete. Oué raza leader o te ba golwa to ko ya ko finga ratongo midi po kwa toza be ingrat. Soki to bimato ya finga ka oué ranson toza be ingrat. Toza vraiment ben gras. Toko lak se ki ingratitude na biso envers we ranson te. Ata ba bandeli mokili faire abîmer les pas we ranson. We ranson abîmer les pas faire te. À un moment donné, toza na maturité et puis toza na sagesse. Na sali analyse na nga selonga na ebi ke bagolo mingi boya na ba commentaire bo finga. Alors o finga na commentaire et la kisaka éducation na et la kisaka lolenge yaza. Tant to sala analyse na biso excusez, tant to sali analyse na biso to fingite, to lobeli penza likambo ndenge zali en réalité likambo eza bongo. Eza bongo ekende la bongo eza penza bongo. Alors wera nani papa na biso okokaki te koya kofinga koya kotinda ba fan na otope koya kofinga wera son eza penza kitoko te luka okende kobongisa tant que mwana luka soko luka wera son na ndenge na bino luka wera son ke kobongisa po wera lokwa papa yo lokwa mwana esiko bandela ki ba respect moni fali akendaka toujours liboso po fali atikala ofinga na ye Kofi boete na réseaux sociaux. Fallait atikala na ko finga te. Fallait pas vraiment félicitations pour fallait akendara toujours liboso. To mona yango biso tout to mona ndenge ni fallait pas akendara toujours liboso. To mona yango. Alors, ils appellent kitoko mingte. Merci na bandeko bolandara biso. Je langa ta partager na Facebook, zo ta partager na WhatsApp, zo vraiment ta ko partager surtout na Messenger. Alors, nzambalo la pambola bien sûr les première fois na yo au visiter chaîne na biso tant ozo s'abonner ko bosa na te activer les biso cloche de notification. Donc activer cloche de notification et on ko permettre yo
prochainement tant que tu as analyse na biso olanda biso esika nyonso okozala yango moni tolobaka toujours quand vous abonnez activez la cloche des notifications, partagez partout, tia vidéo on a ba groupe, partagez lien on a ba groupe, partagez na Facebook, partagez na Messenger, toza na posa ya ba Gaulois au mitu et ça là. Toza na posa ya ba Gaulois au ba reconnaître que non, we ranso dans un papa, mutu il faut ça la kana ba maka mususu to we la ko ya ko finga ba leader te eza penza kitoko mingi te. Merci beaucoup tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Zambé à Zongite. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube XL Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.